mukanda nzambe lobi mosala nzambe awozala juger double et là quand on a fait na raisonner et bangisa makasi et lobi na jugement nzambe nzamba tout na ngasko bandimbi baza juger mbala moko menga pasteur double et makambo sala wana magie eza kisi oboni ko tsaka évangile potozonga bana na nzambe aigle obino bozomona oyo aza aigle ya ba miracle aigle oyo aza aigle ya ba miracle moto oyo nzambe alobi tout est possible à celui qui croit moto oyo aza na kondima na bitumba ya vie na ye na bapasi ya vie na ye mutungisi ese leka ye soko za na croyance nzambe akosala ndeke oyo azalaka ndeke moko rare na le monde azalaka ndeke moko avana kakana kata ba neige mais mokolo onga na keko délivrer bato ya maboma na Emile Biainda aigle bimelinga. Maman, Dieu est dans sa parole et non par des représentations quelconques. Ah, Kemayo, Yesu aleka. Ah, mon santo Isaïe a gagné, hein? Mon colon zeleza Yesu, on n'est pas soli, guerre d'aleka lisusu, parce qu'il y a Zaboli Mouranga. C'est la magie. Et mais là, plus, comme il faut qu'on ait la magie. C'est-à-dire que il y a enseigner, enseigner, et tant que tant monde wana ba ko comme sango c'est-à-dire au côté na monde ya magie au ça magie wana catholique a bien ça raté surtout Yesu ba croire bongo ba ina monde ya magie ba c'est le Dieu soleil ce que Dieu soleil ba tena ka se kulu yo mama au Dieu soleil wana au comme otombola ke o nzambe na ngai yango ndo ba apparition ya Yesu wana bimelo et super Dieu soleil bimelo ka nzambe bimelo nzo Dieu soleil ko bimelo alors tout le la pratique ma bo wana ka église on va pratiquer wana ezoboma ce qui Yesu aye to tikala. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom peuple de Dieu, vous tous qui nous suivez en ce net moment. Dans le monde entier, nous vous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Restez branchés, abonnez-vous massivement, c'est la vôtre. La princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokwa. Chez vous, dans vos maisons, partout où vous êtes, nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Aujourd'hui, nous sommes encore là, toujours, dans l'émission Nabiso, Table Sainte. Nous réunissons ici autour de sujets importants, aussi très capitaux. Et aujourd'hui, ça sera aussi très, très, très chaud. Nous sommes avec l'homme de Dieu, l'évangéliste, donc, l'évangéliste Arnold Yenemutu, aye pour que abete la biso. Makamususu ya makasi ekoleka na église et puis ekoleka na ba bisika tozali parfois toyebate. Mais sans plus tarder, j'aimerais retourner à la régie, prendre un élément aussi hormis ces cantiques que la régie va nous balancer. Je demande aussi na bandeko nyonso ba na poto Belgique, France, partout Hollande était la princesse Kalamingte tozala na bino na Belgique. Voilà, na kozana concert le 22 na Bruxelles. En tout cas, tozalawana une équipe ya balongi pour que tout se pela. Nango yo mutolinga ko sala ba émission, yo mutolinga ba émission, on est là parfois à occasion té dans mama Tiffany ya kamela kakate ya lobarate aye pe azongi, mais cette fois-ci, j'annonce que je serai en France déjà Kalamingi tawa. Donc, Sokolingo contacté biso, banda déjà ko contacté biso, Sokolingi to ya ko pambola bana nzambe netonga na koteya, na koyemba, na nyonso oyo lingi na bémission. On est là, on va vraiment, tous en a moins temps et à moins ébélé.
Donc, bandeko, nous surtout bazal banda, tozawana, régie, balancez nous cet élément et on se retrouve tout juste après. Merci. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboy. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Si on de retour sur ce plateau, c'est Cantique a fait plaisir énorme à maman Betty Kokele, à ma maman chérie depuis les États-Unis, pourquoi pas ma sœur Nekab depuis les Issa. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Nzamba Pambola aussi, bande connue sur France, Allemagne, Belgique, Canada, Suisse, Bisikano Sobozali, maman Myriam na Chalon sous-sol, Nzamba Lola Pambola Makasi, Nzamba Pambola sous papa Guy Labala na Afrique du Sud, na maman Lauriane, Nandoï Nangaï, Tiffany, la princesse de l'éternel Zoé, Nzamba Pambolayo, ya mingi ya koleka, pour na ninite, na maman Judith et papa José, na France, na Melin, Nzamba Pambolabino, je suis avec l'homme de Dieu, l'évangéliste Arnold, à qui je dis shalom. Shalom, mon Stéphane. Boni. Santé ngolu nzamba batela toujours. Gloire à l'agneau. Bandeko bakolanda yo, pesa bangona nombote. Bisika bazokotala yo. Na pesi mbote na ba nyonso to bozolanda biso bisika bozali nzambe apambola bino nzambe ngala sambelaka a visiter yo mtolandaka biso chaque émission to tsaka nzambe alola tika te ko visiter yo ina pesi mbote na ba o balandaka ngape batika ba émission na ngate et puis tu nyembo na États-Unis puis tu mukwamba na Paris Yolanda ibobo na États-Unis puis na pesi sumbote na mama Adeline na Suède et nzambe alola apambola bino pesi mbote na église Jésus vraiment bimba nzambe apambola biso. Merci beaucoup. Est-ce que papa Arnold bandiko batinda na tuna yo ndengo kotaka Islam osala ba makamba ngala beso liboma etika ba sekel bon ba sekel za sonda beli liboma ndeto mo ba sekel ba perte pesa la ko mo amuta seka seka emoko bon nakuta na perte te ngasko ba lakati ngale na obela liboma na airboy ngo to ba yaki ba koti ko demo ba wakengilanga
nde bitumba entre deux mondes ba ndo bunda ta ba bundi nde ba temple ba peli moto na tika ba liboma te soki ya na bela liboma moto na ndako bo ba temple la bango ba temple ba côté ba monde ba zali ba temple ba monde tango ndeko na beta lisolo wana oto na monde wala ki pas wana ba le même jour disque ba kangi le robo za ki travail wana yi c'est yimbe o so mabilo ko o de kolon wana place na tala ba temple na so bi ba le peli moto ndi ba bisaki ndisco tango ndeko na bima yo bisangai taba bisaka boyebu parce que na futa o de kolon na place na ndeto ki maka ko na église to le kana délivrance ça rend de boba fait qu'il y a liboma la bela kat bala ka na bela liboma par rapport à prière on a betaka ya kisa ba quartier pour ba protéger nga et lui fait parce que protection na ki na sokolo yango ndi ba protéger nga na bela liboma te. Merci beaucoup na sengi na Brigitte to landa et les mamoko to omona nano nos deux mamans ici maman moko azana kin o déjà tozo salela la émission et puis mususu azana Brazzaville auti ko bima moko azana Jésus na ye o azobikisa ya photo na ya mais auti bakisa élément moko mikolo croix alors Olanda et puis mususu azali na Jésus na ye ya ndeke wana na Brazza azobikisa donc akenda sambela et puis nzamba pesi ndeke abikisi bato maboma sali mwa makambo belebele to landa ibongo tozonga kemayo Yesu aleka mosantu Isaïe a gagné mukono nzeleza Yesu wende na pasoli guerre daleka lisusu parce que azabolingo nanga na nzela ya croix nde na bika bolingwa motema nanga kolo Yesu bolingwa motema nanga Yesu agerda bolingwa motema nanga na yekota tola misale kuluswe na yekota bandeko l'air est grave banana nzambe bolanda d'abord vidéo oyo na proposer bino ya mama oyo après tous les kana explication to kanisa le roi azaka mama Gerda zoka ba mama Gerda baza ebele mususu ye wana bimi na Brazzaville mama Mampata vraiment il faut s'abonner na compte na biso pour na propager l'évangile de Jésus-Christ parce que l'heure est grave. Si tu es enfant de Dieu, n'hésitez pas, meilleure manière de soutenir l'œuvre de Dieu, ils a propager l'évangile au ekende musika parce que bango batelemi biso to kolala te. Bango batelemi biso to kanga munoko te pour sauver le royaume. Merci tolanda d'abord vidéo pour tozonga. Bana na nzambe. Aigle obino bozomona oyo aza aigle ya ba miracle. Aigle oyo aza aigle ya ba miracle. Moto oyo nzambe alobi tout est possible à celui qui croit. Moto oyo aza na kondima. Na bitumba ya vina ye, na bapasi ya vina ye. Mutungisi ese leka ye. Soko za na croyance nzambe akosala. Ndeke oyo azalaka ndeke moko rare na le monde. Azalaka ndeke moko avana kakana kata ba neige. Mais mokolo onga na keko délivrer bato maboma na Emile Biainda. Aigle abimelinga. Maman, Dieu est dans sa parole et non par des représentations quelconques. Dieu est dans sa parole et non par des voyages. Oh, nakendaki Israël, nakendaki na tombeau ya Jésus. Pendant qu'il y a yoke Israël, biso na maombi. Au moins, tu as dépensé transport à Pamba. Parce qu'il n'est pas là-bas. Jésus n'est plus au tombeau. Yoke na Israël, tu nous impressionnes na ba voyage. Non! Jésus est dans sa parole. Onyo kwa mapamba mama. Onyo kwa ma. Mususu ye walaksibiso aigle. Non. Aigle azanzambe te. Baza ba créature. Baza ba créateur te. Un seul créateur, c'est Jésus. La parole faite chair. Je ne peux pas adorer un animal, jamais, parce que dans ma vidéo na yo na tika le monde n'a jamais lobi na ndo big sabatuana na kombo eso mati na ngomba aigle a quitté le mbala moko zio ye na ye. Le diable peut s'incarner à l'ange de lumière à koki ko porter corps moko songolo soit ya nyama soit ya mutu. Aye nango pe basali nyonso akoki kosala mais likoloba teke non ndenge monaki aigle wana bimela ki oseke ezalaki nzambe qui t'a dit que c'est Dieu ye wana aigle
Non, aigle wana to ana makoki au kanga e to bomie to lié mais nzambe to kanga e bongote. Eh maman, Dieu est dans sa parole. La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Selon Actes chapitre 4 verset 12. Présente-nous Jésus, pas l'aigle. Présente-nous Jésus, pas de voyage maman. Tokanisa ki ezaka maman guerre tanzora maman mampata musupa bimina Brazzaville. Vous partez, bon, kendetio na Jourdain yango Yesu abakam non, nane ebiso ke mayo ezaka na valeur eza Jourdain. Netinga nazo baptême na maya njili na changu, nazo baptême na maya njili. Mais mayo wana ngo bate yango wana pesa ki ngai bomoy. Non. Juste baptême ezaka simple acte autoposaka devant l'église et devant les anges. Mais après le baptême, la vie chrétienne commence encore. La crainte de l'éternel, la vie de sanctification. Bon, impressionné, bisote na ba maï, to ba qualité à ba maï, oh moni Jourdain. Non. Non, maman. Dieu est dans sa parole. Nzambaza a l'impression anate. Vraiment, bandeko, boz à la éveiller. Que personne ne vous séduise. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau. Je pense que Bolandi, Malamo, nos deux mamans, tout banana na maman ya liboso. Namoni au regretter. Na oki pasi na ma comme ça na kata évangile et théâtre coach na kata évangile puis magie et coach na kata évangile. Et nabi que na simona lisula maman o ya braza na moni ndeke wana pembeni na croix na et makamu maman o sala conseil na pesa emso la émission o et maman na ngai zonga vraiment la sena makola Yesu Masia nzamba na besoin sali na nzamba na bosolo et so sali nzamba na bosolo nzamba ofuta ye bango ndenge sala nzamba mukanda nzamba lobi mosala nzambi aoza da juger double et loko nga so na fa na raisonner ngo e bangisanga makasi et lobi na jugement nzambe nzamba tu na ngasko bandimbi baza juger mbala moko menga pasteur double et makambo sala wana magie eza kisi oboni ko tsaka évangile. Lelo église to côté si imagine na kata église oko sabato kombo Yesu mais en réalité makambo ça na si on a Yesu te et vous va croire na catholique wana ndeti mama na catholique ayi na croire wana azola kisabi so mama nani mama Gerda et conseil en paix sur pardon lui ça attaque comme le conseil en paix ça et to le la semence wana évangile wana au catholique Yesu o balbeta sur Yesu tant la ina kata mona magie et Yesu wala kisa wana Yesu ya Yesu te. C'est-à-dire que c'est la dié soleil dans la catholique. C'est-à-dire que c'est la dié soleil, bah cause nous comme on s'appelle la dié soleil dans la Bible quoi na. Bah la dié soleil na bon. Si que là on est ça là. Tant bah on système à croix bâti dans la église. Oh Bible le dit alingakate bah ça la image taillée, c'est-à-dire image taillée bah oui croix to peut chapeler le sambila. Et pas dans nzambe et maka abomination. Nzambe déjà dans les courses kala akufi à seku déjà zonga de la ngwene na. Parce que biso dans ça nzambe ne course pour la nini. Au moins que tu aies qui n'a qu'à tirer ma camonzambi. Bilom si on sait la bonne maman là, mon Dieu, quand on est au côté ici abomination à quatre églises. Et l'obi maman là, il bande comme ça bilo quand on s'en tout na bino. Parce que bilo comme ça là, ils ont mangé beaucoup sur la quatre églises. Bondo qui beaucoup sur la quatre églises. Il y a un mois de bisaba dans Zambé, il y a un mois de memaba dans Zambé et de l'enfer. Tout le monde pratique ma belle bah croire wana ko na notre église ba photo Yesu oh Yesu na sala une film bino mo tena kata l'église bo mo tena kata banda na bino oh na tala image ya Yesu wala bige na sala na film pour zo mbongo na ba to mo tena kata l'église aso le pas me rappeler cigarette so yo mdame la cigarette o mo tena Yesu nzambe na yo ya nzambe tu na bino mo sala nzambe akotu na bino au catholique religion la catholique wala parce que catholique na bilo wala système ba croix wana ba bilo be mingi sur la religion catholique au catholique on la pratiquer moi mi ma magie ba bilo be la simba mi subi na ko la église catholique nandeni so ko na catholique na pela tina to ko simba kisi kana ba tanga so so ko simba en Italie kende pa ba tu ba teka libanda catholique ba croix ba chapelle ba bougie wana kende na pesa de fois kende tu na bango na ninga bomo ba so ko na bozo kisa bitumba. Pardon? Il y a des gens qui ont été catholiques, les catholiques qui ont mangé. Nous avons été des catholiques qui ont croire la Bible, les livres, qui ont sauvé la coulisse, c'est un pour ça qui s'habite tout le monde. C'est ça là. Parce que bilo ko wana si mesu kisa batakata na zo pe bilo kuna kati ba bilo ba prier ba zo kuna kati ba bilo ba parfum ba teka libanda ya umo batanda ba ta ngwa mesa to batandi mo ba shwala libanda catholique ba so ebona de jelo wana e wateka ba parfum ba bilo ba parfum na ba parfum démoniaque
c'est-à-dire catholique basalaka magie et magie wana plupart bato bazala kati ya ceinture ya basango la liki basango la sonde babu basalela magie et là basango plus ils ont commis des sango il faut qu'on ait la magie c'est-à-dire hôtel ya yo ba enseigner ba tangisi yo oyebi monde so tangite okota te et tant otangi monde wana ba okoti ko misango c'est-à-dire okoti na monde ya magie au moins ba magie wana catholique a bien ça la raté surtout yo ba croix bongo ba ina monde ya magie ba c'est la Dieu soleil parce que Dieu soleil ba tienda kati kulu yo mama ozi Dieu soleil wana okomo tombola ke o nzambe na ngayo yango ndo ba apparition ya Yesu wana bimelo et super Dieu soleil wa bimelo kasi nzambe bimelo nzo Dieu soleil ko bimelo alors tout le monde pratique ma bonne dans cette église on va pratiquer wana ezoboma ce qui Yesu aye to tikala à cause de la pratique wana noté ba pasteur on va continuer pratique ma bé pardon va je suis ne cholo baloba mingi manetike parce que sur le plan biblique té ozokende ka boy nanga tu na yo likamande ka mama o ba tia na mama o mama a braza wana eza braza biso tozana wa biso lelo ne se bimana kichasa bima pe na braza poto amboka moko mama oyo ya ndeke mais Yesu petango ayako zo baptême ndeke pa uterea ye pa vanda na lipekana allo pa omono komi agité mosala na peso réponse au ndeke ayaki akiti na ebenga na lipekana avandi so soki ezali na ntango moko Yesu pe azonga kati na Yesu donc nde mama gerda ba zongisa Yesu na mitema donc alinga aloba pe Yesu eza lelo kolinga boke Yesu ana magie tout ça parce que ndenge ni bato nyonso bazwi bateme bandeke bakite bango te ye ndeke akitela ye na mutu donc tout ce que ces gens font bazo retirer pe makamu na Bible ozomona croix neti ya mama gerda wana batia yango Yesu masi akufa ene kulusu déjà kufa déjà kalase quoi déjà assassiné kulusu te mais kasi Yesu alba mema ekulusu na yo alobaki yango alobi mutu alinga landanga ameme kulusu na ye yango yazani kulusu ne aotambwa qu'est-ce que makamu ngo to comprendre comment na maman na braza zinde kende kwa pemeli po Yesu pe ndeka kite da kai tous on kati makomo bien au moins Moïse babi Moïse azui bana Israël nani Pharaon aina ba magicien na ye ba so ba nyoka na bango ba ina se wana Moïse azui nzeta bwake comme nyoka olandi etanga bwaki nzeta comme nyoka babi nyoka le seni emeli ba nyoka ya ba Pharaon ya ba Pharaon na ndenge nini ba magicien na pour exemple par rapport au contexte wana or ça m'a kamwe ça qui vrai na bonzo to bonyoka pa bimi pa meli bato siko na ta auto zali lele na ko zatela nzo nyoka na bwaka boy o nyoka wana to simbe image ya Yesu Masia ça dit Yesu tanga uta ki na ciel c'est-à-dire Moïse a mon image à Dieu le Père o ozo nzete wana to bwaka wana za image ya nyoka c'est-à-dire nyoka wana image ya Yesu Masia azo bwaka na ciel c'est-à-dire Yesu atika ngwende na o na mukili bisere na mukili pwani pomela ba magie abebisa misala soloka abebisa misala kindoki na temps dans ce passage on nyoka mo bwaka ya sebima abasalite nyoka wana za image ya Yesu Masia ozo na mukili c'est-à-dire abebisa misala kindoki au moins niveau la simbelio c'est-à-dire musala o Yesu sala ki azu baptême neni ndeke kitela na épaule c'est-à-dire ndeke za image ya Saint-Esprit to la poso to ndeke mo kitela bo maman wana za magie to tika bavanti on a mangé ba côté de l'église on ndeke on a le aussi azui etamoni ekaka ndeke ana yake na osambela to limita nzambe te mais wana za bavanti laki na babajoshua bato bazosimba mpe baobika azaki leloko na s'il vous plaît l'homme de Dieu tozosala debate émission eza ya yo mais oyebi ke nzambe amoni Moïse atuna Moïse oza nini na maboko donc pour naosalela nzambe faut oza mpe na eloko na mwa maboko l'homme de Dieu omoni ke okomi agité nzambe atuna Moïse oza na nini na maboko donc lingo lobake moto nyonso oyepa nzambe aza mpe na mwa eloko na maboko oyo aobimela devant Pharaon abando bangisela ye soki banganga bana babiloko na bango so okoti na temple omoni mwa kobanga bopuka pa biso bana nzambe mpe tozala mwa bandeke na biso mwa nzete na biso mwa eloko moko boye moto ameki otie wana bangi yango ozomwaki basala nzambe lelo bandimba obanga bango te parce que aye l'église akuti elo te mais kende na baeglise katolike omwaki bato bakota na respect mpo nini croix eza wana Yesu babaki ye na mwa ekulusu aotaki ana kosakana te so nasakani Yesu atelemi awa Maman Tiffany, on a Yesu déjà kufa c'est quoi déjà zonga na ngwende déjà so suna kwa te voilà question de besoin pesa réponse de besoin pesa na kotika jamais ko zo Yesu ne kulus parce que déjà ayaki déjà akufa ki assez ku déjà zonga na ciel et pas naï ya mi balé le l'autre so na ndali ne balé na to ça pour la pratique wana te o ya physiquement bo babwa ki nyo nzete comme nyoka
n'a pas cité exemple déjà et ça enseignement c'est-à-dire Moïse a image à dire le père oyo aussi na Yesu Masia a une mission il y a qu'on ramasser bondoki aux ba famille dans ce na simbi on va voler wana si ko par rapport à maman wana par rapport à maman wana le nom de l'église va passer sur ba démonstration de l'ancienne alliance tout le monde makambo ça ma boule le monde makambo té le déjà pour ça enseignement côté na kati to tia ba to vite ba to bon la mitema on a pratique za magie na ko limiter nzambe te moi la mala na yabo soki na longo la mala ngamu to bela la tango en vivre miracle parce que ngai ni na za mosala nzambe na bondi la nyoso ya ngai e komi rempli na molimo mosantu olandi c'est-à-dire la mala ngai komi e ko na ba mpe mutu ba kwei et ça un problème monté parce que na lati nzambe et nzambe za kasi zanga nyoso ya ngai représenter nzambe mala moko olandi nga et nyoso yo représenter nzambe mala moko na option exemple moto to ya monde magie na monde magie so mdaye pa na ngai par exemple c'est que anasa ndekolo mabe parce que ina soit makora mutu wana so makora mutu te zuwa soit elamba ça y elamba eza ko identifier maman vie ya mutu wana mobimba bako kango par rapport elamba c'est dire ngaso si mushwa à cause de mushwa wana vie de problèmes nzambo za kati sanga c'est à dire nzambe wana eko ko ta travers mushwa wana eko ko ta travers soulier la ngai eko ko ta travers la mwana c'est nyoso yanga ni na za nzambe bo e comme mo bonzambe ulandinga malamu na singa pe nzambe bonzambe ani kota pe na nzite na yo ekota pe na soso na yo ekota pe na ndeke na yo obando tambala ngo bon makamususu to limiter nzambe te na ndenge nini OK na ko bondi na nzambe wala so nzambe tini inspirer ngai ke bondi am so pour la chair bondi so bondi pour de si mamu la miracle omoni inspiration mo boy et yé pour la chaque jour te que ndeke uta de kolo pratique wala to bondi to bondi ya bilo ba pratique wana arrêter dans ndeke so ba kima te alobi ndeka uchi na sete ya mabele ta uchi likoli kote mama wana eza magie wana la magie na kata monde qui magie ngana yebi tatamo ba quartier ba yebi ndeke ba wasta mo ba mabuka kanyi ndeke otambo wana afana nguma o melete ba bilo na mona magie ngamba ko ba fata na église na mo ile mo kata église réveil na ko ba ngwa mo na mona magie na moni yango na tambo ba ndeke ba kasa ba quartier ba kasa ba kisa danger OK atambo na nyoka to mo rome la paix suivre mo so été pour abeti na numéro mo ni 13 nyoka wana ndeke uti likola ya kite de l'autre mona magie le na kata église réveil parce que soit ndeke kita likolo te ndeke kita likolo te likolo wala akite le biso za le saint esprit oza le mamoli mo santo oso kotsi na tout mutu et délivraka oso kotsi na fesko on sanga ndeke la kite desko aye propre sen abiki sabata biksi mama tamaboma et manata omoni évangile na biso mama Tiffany na biso manger kotsi na kata église yango peuple nzambe to sala kieba makasi dikenda ekoboma bato bele makasi ngana église ya lelo pasteur akia koti monde loge babisi kunata ba liboso église nombre de kusu nombre bandima en église si ko ya condition apesi mon nombre de kusu wa bandima en église so bandima ta en église chaque fin du mois il faut nous lire dans l'église yo na église a fula bato bele mais la kata église wala bato bakufa ka pasteur sacrifier bato ateki ba ama bato bato moye ba bangote bo leke bele ba meni bato wasi ba ba moko et chaque année pasteur sacrifier bato parce que yo moye bezate ba sacrifice ba apesa na loge ya kota wana ba église ebele to komi ko mo Yesu na mi mais na kati zango Yesu azate na kati zango nganga ezali na kati zango manger ezali kinde keza kati église wana yo tango ya mission oza nini bazwaka étoile za kati na ba étouffer yango yo tango yo ozuba étoile yango keba batsaka maboko pampa batona mitu na yo muto otema maboko mutu il faut yeba nani il faut yeba nani atangola ndeni par imposition de ne bako imposer maboko bo bako ba étoile na yo parce que si on passe à côté de mon ami c'est si maka étoile ba tango so étoile ba il te faut étoile so étoile na wazo ngo bongo yesani akoma na succès apa fuka akoma na mbongo bebele mama na ngoza brazo ozolanda ngo la émission pour chaîne yeba makasi pe ça finit pas na Yesu Masia na fini yote maintenant c'est beau solo et pratique on ça ngala uti na monde magie wana nzambe te si je mususu pe o ila so magie wana tambo ko mai ibanda bo mona binibo kama mwa biso na ba ndira nini na aigle wana oyoka ba mwa bimisa ele ka kuti mama aigle wana biso kama mama biso e oleka et là bon donc là ici na mama merci l'homme de Dieu mais ya ko comme ça que on dit ba mama pe ba koti na système ba papa ka te mutu ba ya kana ba makamu na kati église ba mama pe ba zindi donc ba pe ba ye pe la makamu na bango donc kala to be ka kia ba pasteur mibali mutu bazana ba kambo aventure na église tout ça mais c'est comme si ya basi pe siko ba tele kindo ya moi c'est les gambal makasi olobi kindo ya moi c'est les gambal makasi ta moi ça mutema makasi
moi c'est vraiment élection moi c'est qui ndoki moi c'est qui ndoki mbo ko tala mama moi si ala mawate ça c'est qui ndoki et pe basi bi ba ndako nganga belé plus pas bato na église ba sa na église quand moi m'ta sa na église ba so likambo ko mele bo ya mba na ndako nganga akosi makisi to ke totali c'est to sa ba ide ba mama ba ide ba ndako nganga ya ngo soto ba ndako wala so likambo ko mele azo ndako wala ngani na boye na yebisa manzambe malamu zo ngo yongolanga na kufa nanga ke lobi na yokota na loge ngade na moni monde wana ele monde lengisanga mbongo so lukinza mo peso mbo en peso na tana so kokisami ozombo ozo élévation sambela kanzama vite prier pesa ka nyo surtout so bondi so zo mwasa lo sambo mbona lo sambo nzama peso mbongo nzama peso élévation nzama peso succès siko à cause ba paresse ba côté na élévation alingo sambela ba li facilité ya umwa bato bongo ne ba ko simwa kisi ali mo bato ba mbala nguya kasi nguya na bazala mto babonde lide ya so bonde des jours titongo nguya na sa lote so bonde ga ba 9h à 12h nguya na mo sa lote alors to ça la base si to pe libali ya lo sambo na lo sambo nde e bomba secret wana et so ko sambila kati ya ko kino ko ta loge o simba bisimba simba à cause de miracle à cause de finance o simba bisimba simba alors na pe so conseil ndo la nangai sika vi wana bima ba pratique wana oza pasteur zo la nangai o se la pratique ma be wana ya nzambo atuna o za la juger double à cause de la pratique de notre église au moins pasteur abeti ba démonstration de l'église pas moto pays na boko na o frère ya ko na ki cité ngabilo kone ko tanga de yeba bilo kone makasi na moni ba mabele ona sena mojili so so na ma bilo so ka église le pasteur azimo na kata ba panier église a bondeli ya pasteur mo so na monga fo na bi communauté na tali ka internet azu panier église a no bonde papa alo bisa mi fo na kata panier ya eza ba ventir oh il y a des démonstrations o ngala bi ki na na kata monde kis c'est-à-dire na zuli kasa na komisa mbongo na zuli bongo jo la bonne pour na ko mbongo c'est qu'on a mbongo na so écoute na kasa évangile yebi ça ce que tant c'est pas pratique bon combien de personnes bon limiter mais c'est comme si l'homme de Dieu comment limiter nzambe donc limiter nzambe mais oyo église ba miracle ya modèle a besoin nzambe mtako sa oyo satan pour moi te que ba miracle makasi bo pesa on ça so que nzambe ya solo ndabisi mona kata panye wana eza ba frère bo kemba wana ça va abisa mona compte bancaire baki ba fomba compte bancaire abonde pour ba compte bancaire ba compte bancaire ko etunda mbongo so eza nzamba solo apesa bango pour ceux kisi so va compte bancaire etunda wana pesa mutu so so dans nga pesa condition pasteur mzambo bongo so eza mbongo solo bibisaka siko so ba compte bancaire bandini bonde la pona ngo bandini la ki mona mbongo toni ya kina ba compte bancaire bon so eza miracle nzambe eza ba vantir donc eza ba vantir so ina la ni malamu neti croire ya maman garda ndenga zo mema alongo na photo donc ndenga zo mema croire na ye je ne sais pas si c'est ignorant on a dit solaire ala ignorance ba kasi ndeko na mwa solaire obi afala maman na ignorance na l'église on saka croire na kati église ate Yesu na kati ekulusu bazala maman na ignorance parce que Yesu déjà atika de kulusu kala bon ndenge bakenda chaba batio elemba quoi na mutu bon wana tuna bango bato basa biloko wana tuna bango ngana otali saka bato so na bonde pa mutu na isa mutu na otali so misala Yesu sana ekulusu na tali so misala Yesu sana ekulusu na on a so croire na so croire na tina Yesu ekulusu parce na so sa Yesu ekulusu pour ndakufa c'est quoi de kala ngada so abi tout est accompli parce que kufa pe lycée quoi na esa ite raso na to ça la délivrer to kangula ba c'est que c'est que tant on a Yesu ekulusu c'est la kata église c'est non kokisabité c'est que Yesu ti na ekulusu parce que mission je dis pas qu'il faut passer quoi à coup fait la mission pour la sauver c'est que quand on a fait les coups dans la église c'est que tu vas sauver tu sais l'eau la carte église abisso to tika la pratique voilà ya na to monde la bonne nzambe ngala sa pratique à magie donc ko sanga te nzamba sala kan nzamba fungula kan nzamba sala ba miracle magie va na ba croix to na ba symbole ba croix te magie fa na bleu magie fa na croix te magie fa na ba beli makasi une église sur la tête ba croix to te l'eau to magie za la carte église wana comment ça oui bandé to ba mo papa enseignement tala musala nzambe ni obe papa enseignement musala za basé bana janvier matin la miracle okende poto so système poto ake libala so système libala ake o ya mbongo kobota ba temo za rabu mariage bana musala banda repentance ate yakate so lande deuxième volet bazala ba vie basala kindumba pasteur ana la fia basse bele parce que loge ba so côté monde voilà et continue ça comme kaboza contre bible ou comme la kindumba ou comme la fia basse bele ko bima la pasteur na kati église ya ngo pasteur mo sala minute ko côté monde voilà pour la nini azala mutu comme ba cher azane la babenda kwa bien ya ngako na sanzambe na sana rabu madame na sanga ata mo kufa sina kufa
bon nzambe ezalaka te tozwaka mbongo bezwa million te oza très important koganye bokonzi ya likolo olandi so oganye bokonzi ya likolo eleki mbongo siko yesu ino mbongo awa nga azwi na mbongo te nakoti lola siko yesu mbongo ana se na mokili oyo rate lola oke wapi siko mbongo wana ekoti lola omona topesa vie na biso mpo na yesu bapratike wana bachapele wana oyo asali boezanano neti selon yo tosala non analyse oyo parce que eza question te tolingi tosala réflexion neti croix wana na bafoto ya mama gerda neti croix amemi oyo outi otala wana akozwa yango wapi selon parce que na baéglise de réveil totekaka bacroix te so neti ya ye wana ekouta wapi asombi yango wapi oyo akomomemamema yango voilà nabiki bato mpe basala baart bakosalela mpe yango mais oyo ayeza bambasali art te bakozwa mpe akokende mpe ya monde oyo akoti bikotakota emonde oyo baeseyela so art wana tobondela mpona tokoti esprit na kati wana parce que yo omonaka stati omoni kaka yesu na ekulusu wana yesu te parce que na biso catholique asalelaka die soleil parce que die soleil wana alasandoka yesu parce que eza die soleil esprit bakotisi die soleil wana kati esprit wana so yo ntango omonaka ekulusu nde wana eza esprit oyo eza na kati ekulusu wana parce que role nango ntango aza makambo asala asala mission ntango aya na kati ya église mambo asala kati ya afia bato yango bandoki na église wana makambo ezalaki moko mekomaka 15 bakosoka oleka na épreuve te makambo wana paster nzela akendaki ande azokangaka betwala bato pesa fini mpo na yesu tolonga fe buka ekulusu ya bino na kati ya église tolonga bekulusu ya bafoto ya yesu na kati ya baéglise foto motu asali filme amelaka cigarette yo komisa yesu masiya te totika vi wana salela yesu akufa deja sekwa kala yesu wana deja azonga na ngwende na ye oyo très important tolakisa bato yesu bato babongola mitema mabesa mokili moko mabe kosi makasi bapaster baoteya esu bien te mais yango mabe kota makasi biso bapaster fo toteya vérité soki no bapaster même so bapoliticien omosaka bapaster mpo wani bapaster bango bapesi lesa ale ake pa politicien ona teya politicien yo so occasion okotela politicien teya vérité mais oteya vérité te oyolaka ozwaka mbongo na ntango apeso mbongo apeso $100 $200 mais so na vérité okache yango otiki ayiba na ye asa mabe mais nga nani natuna no question moko croix ya mama gerda nde bato bamoni ya mabe mpo ya monene eza na yesu mais eza na bapaster presque ebele na kati omona alati veste matie signe moko disons babenga yango eza mwa libende moko eza na croix ya moke me bapaster na biso bamitioni ya banini batyaka mwana nayebi te so bosi bomona yango alati veste atie awa na ye mwa croix mwa moke babenga yango croix de paster sikoyo croix wana na croix ya magerda différence ezani po wana eza presque ya paster ebele bapaster ya mintioni bapaster même ya église de réveil balata yango alati epuis okomomona bapaster ala mosusu alati bien azwi chaînette eza na croix ala mosusu ya mwa monene atie comment quelle est la différence entre ba croix wana na croix na mama gerda bon catholique mission wana ezalaka ba religion moko ezalaka religion moko bango tu bazalaka na kati eloo mabo basalela babi mambo basala siko bazala na kati eloo mpo olobaki deya catholique eza mabe mission peta mabe babengaka missioni église ya missioni ya mabe eza solo te église ya missioni eza ya nzambe te exemple mabe bapesana bato bateme na komwa tata mpe ya mwana mpe elimosati baso bateme onombre de jésus te kote na oyekabula biso na ya mwana olandi kote na oyekabula obituma mwana na kombo tata mpe ya mwana mpe elimosantu bapesa au nom du père au nom du fils baza ignorance te na baéglise nabeta se te ata na église reve ebele eza taka église reve asambela nzambe ndanga solo plupart baéglise reve ebele basala mpe bondoki est-ce que kopesa bateme na kombo ya tata mwana mpe molimo santu ya mabe to na moto apesi au nom de jésus ya pamba na moto apesi au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix au baptême. Est-ce qu'il y a différence c'est ça parce que différence c'est ma case parce que dans temps de la Trinité, toi tu as dit le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, tout ça au nom de Jésus. Dans l'Acte chapitre 2 verset 38, babi Yesu tango batoma kama uti chambre haute babi ni moli mo sota enseigner bango ne ba pesa baptême. Babi mutu tout azoki baptême na comme moi tata moi na pe limo sota bango tout ba bandira ba baptême au nom de Jésus. On a dit baptême au nom de Jésus comme et comme dans le livre de vie. Ce qui est soit hier aux a sauvé par rapport à baptême moi là. Baptême na comme moi tata pe moi na pe limo sota baptême ya ko préparer à venir ya Yesu. Tant que Yesu zoya Yesu déjà déjà mon qui déjà. C'est quoi coup faire quoi Bible dans la chambre au-dessus le Saint-Esprit il y a en sociabilité. Là sur la Trinité. Tout ça sur la Trinité. Au nom de Jésus et ça c'est la Trinité nous sur toi là. Azana comme tout le monde Yesu Masia. Benga de mon comme tata pe moi pe limo santa. So okende.
mais na kombo Yesu de moi pakata mbangu c'est-à-dire so baptême na kombo atata pe mona elimo santo c'est-à-dire aussi baptême ezaki ya ko préparer boye ya Jésus lobi ke nyonso komi kati na Yesu Masia mais Yesu Masia na binga akei na tikeli bino nde molimo mo notinde ya bino molimo mo santo la oyo tozali ezata ya molimo mo santo ndazo sala asi molimo mo santo atinda ki wana bina ke asike no molimo mo santo tanga Actes chapitre 1er alors bon il m'a trouvé la chambre aussi le Saint-Esprit a quoi inspiré mo ole mo sala na Actes chapitre 2 verset 38 babita ngoli mo santo kiteli bango ta ba bato mo babimi le Saint-Esprit kiteli bango na enseigner bango babi ba apôtre babimi ba kote ba pesi ba tei ba tu ba pesi ba tu baptême au nom de Jésus na même si ba tu ba so baptême na kongo ta pe mo la pe mo santo ba bande baptême mo so au nom de Jésus muntu zo baptême na kongo ta pe mo la pe mo santo so Yesu ayi a lève salami a honnête la baptême s'il vous plaît vange batu oyoyo bato oyo bazwaki baptême avant la croix de Jésus bazwaki baptisé par le Saint-Esprit te nde koya molimo mo santo lorsque le Saint-Esprit akiti que baptême ekomi na ya baptême ekomi comment je peux dire ekomi lokola amplifié donc yango ozomona nani azobake bino ndenge ni bozwi baptême boyebi molimo mo santé donc lorsque tu es baptisé il faut que baptême wana ezala quel baptême besoin de c'est baptême à Jean yango na lobi te baptême à Jean ezalaki ya Saint-Esprit te ezalaki baptême simple ya préparer voilà yango na lobi lorsque le Saint-Esprit est venu oui certes Jésus place au troubler un peu bateau il faut éclaircir qu'il n'y a plus de Trinité il n'y a que Jésus. Mais lorsque mon livre me sent place parce que la personne du Saint-Esprit agit au théé wap. Pour le Saint-Esprit a agi au nom de Jésus, le Saint-Esprit qu'on est à Rokota, ce qu'on a à Musala. Aussi le temps baptême au nom de Jésus, moi le Saint-Esprit à Kota. À Rokota, aussi baptême au nom de Jésus, le Saint-Esprit à Kota na vie. Ah Jésus Azali, le Saint-Esprit à Kota, tu vois ça ce qu'on Musala. Quand il y en a mutu mo ko mo li mo ko pe sala ko travail kat na yo ozu baptême au nom de Jésus est-ce que comprend malam ozu baptême mo na pe na kombo ya Yesu Masia c'est dire mo sunji atike biso parce que il y a ça na mabela qui est déjà ce que mo sunji atike so bi atike so bon faire te a retirer le consolateur Saint-Esprit na biso so le consolateur parce que fois à côté so kat na pas ça pour activer aux akats na le consolateur Zaki banda parce que le Saint-Esprit ce n'est pas une chose c'est une personne donc lorsque c'est Jésus c'est Jésus. La Bible dit seulement monsieur était belé au lieu de l'enseignement autre. Est-ce que ma garde na croix na été? Maman croix na na maman croix na tout le maman croix la pour Yesu la kulusu tout le maman croix na tout na fatu Yesu Masia esili. Asa sune kulusu ya kufa déjà c'est quoi kala tout le makambo na. Merci beaucoup pour na lelo to komiko kita na suka émission na biso l'homme de Dieu lilobana ya suka ezali nini pona bateau ne se peut pas bateau be ba on dit mais ma garde au moins parce que au moins l'église catholique ozoboya mais na catholique so ba monde déjà qui sango moko atengami ba ko interpeller soit ba révoquer ba longoli soutane ba botoli soutane kende ko salela makambo na kuna alors awa ba mama garde ba bimi ba o laksa ba ndeke ba o laksa ba croix ba pasteur ba o banga ko lobela ba o banga ko interpeller mais entre temps l'église de réveil ils ont ba tata nango ils appellent na ba pasteur nango ils appellent na ba ya nango ils appellent na ba leki nango mais ba otala ma garde aloko azokabola ba mbonga ba garantie moi ba loba na ye izate conseil na église puis na ma barrière toto comment et conseil na pesa na ba na nzambe na l'église nzambe tozonga na makula Yesu Masia totia ba to vérité. Et c'est ça où et ça la biso kota bokonza likolo alors yendo to landanga vraiment moi de la fin na ngala na lo baraka nzambo toteaka apambolaka nzambo toteaka asalaka achanta badona bato et toujours de makambo très important au malade côté na kati église mais nzambo pas salaka achanzaka histoire ya mutapesa ka solution et to limiter nzambo te nzambo capable de changer histoire ya vie na ya longo ya likambo etelela ba nebele zo solution te. Alors, benga numéro na 089 62 69 424 089 62 69 424 numéro na WhatsApp benga nzambe alola ako changer histoire ya vie na
ata likambo beta banozwa solution te na biso nzambo na tambola naye ana capacité ya opesa solution ozana mituna retourna di na mwana pesi benga tuna ba mituna oza quatre église pe na kata mona magie na ko expliquer na retourna mituna nzambo ya lola apambola biso. Merci to comme na suka émission na biso soki smasi azongi tende to kutana mikoleko ya ciao. Sana bomo Asana bomo Yeba atamile Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta